Bandeko nanga na ye tolobela nanu affaire oyo na omona ngo trop na page ya Babacook ezaki na matanga ya baladona na otiela bino pe video yango bolanda yango Babacook na tuna bino nanu bozaka na problème nini yo bozaka na problème nini boza na vertige ya nini na mona nanga bafane na mona nanga bafane na bacomédien mais Babacook non boza suka nayebi te bino nyonso boza na maturité ndenge moko bino nyonso éducation ndenge moko bino nyonso to ndenge na comprendre bino te bolingi kosutukela likambo donc epa na bino ata likambo eza nango na sensi te pa na bino nayebi te bovandaka réunion po bino nyonso bose comporter ndenge moko to ndenge nini matanga ya baladona fiyo nani Michou aye bandi kopesa mbote ba acteur na bango nyonso bavandaki wana Michou apesi mbote na ba acteur na bango nyonso apesi bango bambota ba biz na otiela bino video wana mais akomi na mwana lemba apesi bonsoir na respect nyonso bonsoir mais bino bozwi na bapage ya bino bokomi kofinga Michou osali ye bien obeti ye 12 kitoko toke nango ka boye pas de l'hypocrisie mais franchement nayebi te boza bafana ndenge nini boza bato ya ndenge nini natuna ta bino bolingaki Michou asa nini ayamba mwana lemba pese bizu mwana lemba amuninga Michou te mwana lemba amuninga Michou te est-ce que ye mwana lemba ayebisaki bino ke aza na posa ya bizu ya Michou ye mwana lemba ayebisaki bino ke non posa na ye eza Michou ayamba ye balobanaka te basololaka te bino dabo mwana lemba na SB mwana lemba na SB azalaka te mais ntango Michou ayambi bato ya SB apesi bango babizou c'est normal aoyamba mwana lemba tanke ki aopesa mwana lemba bizou tanke ki na relation nini o bino bolingaki Michou ndenga ayambaki baduti apesaki bango bizou apesa pe mwana yango bino Babacook bomona ya Michou yango nani Michou yango bomona ye nani bokoma ozwa Michou likolo supérieur ke sila bokoma bodon bozwa Michou bomatisa botia Michou même na place asila boya bafane moko très toxique bino pa na bino ata likambo ezanga nango tina ata likambo moko eza ta na sensi te likambo mo bomona ke eza nango ata na sensi te na kamwe kotala video wana ekamusinga na kamwe soki Michou apesaki ye mbote te wana bolingi boloba ye abeti ye 12 bato nyonso Michou ayambi apesi bango babizou bato bazalaka na scène na Michou bato bapartageaka scène na Michou parce mwana lemba atikala opartage scène na Michou te atikala ojouer esika moko na Michou te mais bino posa na bino ezalaki Michou apesa mwana lemba bizou franchement eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa bozaka bafani moko bosutukela bomona likambo boye niveau na mais franchement nayebi te Babacook ezalaka nini yango na bino problème na bino ezalaka nini bwana problème nini omona ke bino nyonso boza nde do Babacook nyonso baza ndenge moko bango nyonso do bali komona likambo ate eza spécial te epa na bino bokomisa yango spécial likambo ate ezomona eza ta na impact moko te mais pa na bino bolinga bokomisa yango impact apesi beti mwana lemba kara boye kaka tokokena bango bino bokena banani na lulengo bino bolingeli bokena banani boza wana bosala concours bino moko bosala course bino na bino
mais boli to leki bosalaka course bino na bino preuve ne ya Gabi ye wana ye ko témoigner yango ya Gabi ye wana ye koloba ya Gabi boyoke mission ya Gabi te ya Gabi ye wana témoigner ya Gabi ye wana lobby ye wana lakisi a confirmer ke bosala na barando bino na bino ya Gabi leki na émission lobi bano yo mission akobomisa bango pona makamba grâce fita soki bino bokomisa mishu nzambe na famille bota ba na mutu moko te bakomisa nzambe na famille bota bango tu bazaka wana pona belle vie tozana bana biso moko te o to komisa nzambe tozana bana biso moko te o bosala ba discussion o boluka bakoma balanda bakoma lokwa baninga à un moment donné botika pe ba comédien ba respirer quand même botika pe ba comédien bazona mupepe baza pe na droit ya kozwa mupepe bandeko boza kaka wana abeti ye kara yami osali kitoko boye bien kara ni mutu apesi mutu bonsoir ya respect basololaka te bakutanaka te me bino bolingi bayamba na mbala moko bato basololaka te bato bakutanaka te ayo apese bizu na ndeni ayo yamba ye na ndeni aoya koyamba ye na ndenge nini bon botika pe badeba ngo do bino bokoma so bomoni foto ya mishu bosanjoli mishu nzambe bomona mishu akoma lokwa nzambe mukolo mishu akolongwa SB aomema bafani tu ya sila bomoni nde mishu amemaka bino nde bozongisa sila sima bozwa mishu bolekisa liboso mukolo mishu akolongwaka SB aomema bafana sila mukolo mishu ake kofongolaka nini na ye moko maison production na ye moko aomema bafana sila aomema bafana sila po même na baposte na bino mishu akoma ozwa bavie ebele koleka sila bino moko bozwa visibilité bopakola mishu bino moko bozwa visibilité bopesa mishu na ndenge afutaka bapage mbongo baplibiyaka ye bozwa visibilité bopesa mishu aza normal comme tout le monde aza na ye normal bino bokasi mwana lemba kolenga mishu mwana lemba aolenga mishu bozana tiela bino na video yango bolanda la famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Mbote na bino nyonso bandeko bolandaka biso so ezambala liboso tango koti na chaîne na biso s'abonner, commenter, liker, partager na Facebook, partager na WhatsApp. Bozana tiela bino na video yango bolanda. Muta apesi apesi bonjour, bonsoir. Boza wana boza trop na ngambo ya belle vie. Boza trop na ngambo ya belle vie. Belle vie asali flix belle awa ebele bake kotuna na bachati jipiti bozwi vertige mais tout le monde est famille libota bozwi vertige loko eloko mususu biso moko to posta ngwata makasi te bozwi vertige bo poste bo saleli biso promotion bo lobby donc bozwi yango vertige. Le quoi problème mosusu ceux qui mishu aye apesi Vincent bisou apesi nani par garçon tout apesa ki bisou ba partager ka scène na ye Vincent za chef na bango kuna ba comédien ba vanda ki na baza ba comédien te bino boko monta mishu le quoi likolo ya ba Cardozo mishu le quoi likolo ya ba comédien nyonso mishu akoma lokwa likolo onje ba comédien nyonso batikala na se ducha jouera na mishu c'est normal mishu soka yefo pesa duche bisou a pesa duche bijou bisou po ba jouer ensemble a jouer na mwana lemba te likamni bolinga kanga mwana lemba na nzoto
bozana tikela bino video yango bolanda. Nous savons tous que nous sommes bien pour hommage à maman, aoyamba ye ndenge nini mutu balobanaka te, mutu bayokanaka te, mutu basololaka te, bakutanaka te. Yango bosalaka sambla to nini? Bosalaka sambla bino boli misho ayamba jini mwana lemba. Est-ce que basololaka? Est-ce que bakutanaka? O ayebi te ke jini mwana lemba za famille di bota nani ayebi yango te. Siko bosalaka basambla makasi bongo poani. Abeti ye 12 azui bayebisi bino jini mwana lemba aleli ayoki pasi na motema to elongoli ye 1% vie. Oh, bozaka batuko bosalaka sambla eza clair eloko eza lipa bolingi ekoma kuanga ndeni. Eloko eza lipa me bino bokomisa ngo kuanga, bokomisa ngo kuanga ndenge nini? Bokomisa ngo kuanga ndenge nini? Eza lipa, eza kuanga te. Eza lipa, eza kuanga te. Boti kotombolaka mishu makasi koleka sila. Lelo te lobite boko. Omoni le totala bino, omoni lelo te lobite. Toroyoka SB na sango. Lelo te lobite toroyoka sango na SB. C'est normal. Ngata mishwa leki bo amoni belvi apesi mbote ta leki. Eza 12 te. Eza normal baloba nakate. Basolola nanu te. Eza normal. Bablo msobini bomona ango anormal nga na comprena ate. Mishwa leki mwana lemba. Ale bozui paniki bino nyoso. Bozui paniki. Asali ye bien. Asali ye bien. Oh. Est-ce que mwana lemba ebisi bino kabande kozela bisou et pas michou? Badouche o mishu apesi bizu ekokite. Ekokite. Apesi bizu na bata SB. C'est normal. Ya baza batu na bango. Baza batu na bango. Bino bolinga kaki kopesa mwana lemba bizu. O c'est important apesi bonsoir à respect. Est-ce que bomoni bonsoir? Bonsoir wana bolobeli yango te. Bonsoir wana. O apesi mwana lemba ya respect. Wana nde bolobeli yango te. Bolingia boloba 12 soki mishu aleka ki mwana lemba. Soki mishu apesa ki atambote te. Wana bolingia boyande bomesana abeti ye 12, abeti ye 12. Mais muto apesi bonsoir. Bapesa ke nkoni bizu. Abayeba ni te to benga ngwe nkoni po basololaka te bakutanaka te. Bakutanaka te. Mais tellement bozalaka na agitation. Vini ye wane, vini na yelo na live. Vini na yelo na live. Na landi pene mission sali na Vincent. Na yelo na live. Yo pe to comprendre te. To comprendre te bando kanga meka na likambwana na koma ba filme nanga ba ndimanga te bando kanga manango to comprendre te. Yo meza na chaîne na omo kozo ko koma kuna pa na ote. Likamba ona be misho bandolo bango kaka po uti pa Vincent lobi pe ka yango na oyela yo na yelo na live vini na oyelo pena na live po to expliquer ona nu bien. Oh botika jini mwana lemba ebisa bino kana posa ya miswa confirmé ayebisa bino bongo botombola babombo na bino nde bomesana po bino babombo baleki même sila bokoma kotombola babombo kosanjola babombo. Bokoma kosanjola babomba bokoma kosanjola surtout mishu bozwa botombola bokom c'est supérieur des autres. Yango bomona bana bino babolumbu ebima, yango bomona bana bino bazosalaka ba chantage, yango bomona bana bino bazosala nyonso po ani bino bozwi mishu botie supérieur bango nasi bakomi koluka bakokana na mishu ye moko esika aza akamwaka bino. Akamwaka bino. Il faut arrêter. Bozo lukela ba comédien ngo rando jusqu'à quand? Naloba toujours ba fan botika la ko jouer théâtre mukolo morote. Ata aucun jour botika la ko bima bo jouer théâtre. Bo sala ngote. Bo jouer théâtre te. Mais bo lukaka kaka rando na ba comédien. Boza wana kaka prepo na rando. Bo zuzi ba encore ba page pe lelo comment oboma makambo.
Bozuzu ba vidéo bo tete partout. Ba vidéo bo tete na ba page. Bo tete ba vidéo a betier 12. Michou a betier 12. Michou sali bien. Michou sali kitoko. Ndengo betier 12 wango ya nini. Bino boyebi 12. Bino boyebi 12. Muta pesi mutu bonsoir mais bino bobengi yango 12. Bino boyebi 12 na otuna bino. Boyebi 12 ndenge zalaka. Boyebi 12 ndenge zalaka. Boyebi ndenge zalaka ba beta mutu 12. Boyebi 12. Boyebi 12 te bandeko. Mutu aza posa beto 12 ko ata bonjour ozwate. Mutu aza posa beto 12 aoleka opena lekisi liboko na ye pian aleki ake na ye opio mbote te. Po epa na ye mbote wana eza eloko te. Apeso mbote te. Mais mutu azwi temps. Yo pesa mutu bonsoir on peut bini pe ya gentil. Et bini pe te ke oh bonsoir moko ya mabe ya et bini pe na bonsoir ya gentil. Mais posa na bino bolingeka bomo na mishwa yamba ye. Apesa e busy nenga pesi duche. Baba kuku bozanga keloko oloba. Bozanga kapenza eloko akusala. Bozanga kapenza eloko ya kusala. Mona tala abino nde ba fitilité pa na bino ekomaka loko natala abino na seka kaza loba yango sila ape ana ba fan o ba finga dans le vide bango na bango kaka dans le vide ka bokomi ko finga dans le vide ka boluka ka bino bolukela jini mwana lemba rando na mishu bake nango wapi jini azana niveau mwana le ya nani mishu azana niveau mwana ya mwana lemba te baza niveau moko te bino da bomona mwana lemba na barando bomwa da jini mwana lemba na barando atikala ozala te aza camarade ya Bellevue tanga aza camarade ya Bellevue Michel au solicier au yamba ya pesi basala ekebeleke ya nini yango basala ngo ya nini yango no botaka eloko na place nango. Botaka eloko na place nango. Toya kaka te sentiment te biso toleki bango no. Oh, namoni nalamuki kabo namoni yango partout na ba page. Namoni yango partout na ba page na ba Facebook. Bongo tala ba kuku nde ba commenter ba ofinga. Jini mwana lemba sali binoni. Mwana lemba sali bino nini? Ana problème ina Michou? Ana problème ina bino? Ana problème ina bino eske o boye ko finga ye na tongo boye ana problème ina bino te ana problème te ana ni problème ina Michou oh bozaka batuko baba kuke bozaka poser en réalité bozaka poser te surtout so likambo wana eza ya famille bota bozalelaka ngo poser te poani. Bozela yango poser te poani bozaka poser jini mwana lemba ana niveau Michou te basolola te basala ki camarade te alors bozaka poser Bellevue ye awa aye na fiche na ye wana toyebi no likama Netflix te miteme bebi bino boloba mabe bosala boma do bino bozaka ka toujours na Bellevue. Adversaire na bino mususu azate bozaka toujours na Bellevue non toboyi na biso bezo na boluka ya jini mwana lemba na Michou bobo bando finga po bando kotela ngo Bellevue ezeloka grave te botika komona nyonso grave bino epa na bino nyo ata likambo facile kuna ezalaka te nyonso eza grave eza pasi pe mawa botombola bango na musala batalaka artiste na elamba te visibilité eza ya musala ya bilamba te soki epa na bino Michou aleki bato nyonso epa na bino
bopesa michu valeur na bandenge na bino mais enon bo bandu kotaka na bato o baza na bango ata na kati ya makambo yango te bato o baza ata na kati ya makambo yango te bino boliboya susu na jini mwana lemba na michu bake nango jini ake na michu wapi ake na michu wapi moto apesi mbote me pa na bino bobengi yango nini bobengi yango 12 ata beti ye 12 esala ni eske eza eloko ya sika soki jini mwana lemba nani michu abeti jini mwana lemba 12 epa na bino eozala problème ya nini po toyebi deja ke toza bafamille libota na ba-Abakuki soki bolika na matanga basolola ndeni tozwa rando totombola totia liboso mena so babetani ba 12 oui eza rando ekenda bongo so babetani ba 12 eza rando ekendaka bongo ndenge nini bino bolingaka basolola eloko nini ekolekela bino soki eza 12 nde bolobi eolekela bino na nini po c'est normal soki eza 12 eloko nini esala bino pasi bakobeta na ba 12 po ezalaka bongo soki abeti 12 boye bolobi soki bapesanaki mbote bolingi boya mpe koloba finalement bino bolekisa likambo te donc bokoki kolekisa likambo te il faut kaka boloba bafani moko na kamwake Abakuki nyonso azaka ndenge moko nayebi te so boyokanaka so ndeni nayebi te bino tu bozaka na comportement ndenge moko soki o alobi koto bina kamwa bino comportement mobu ya mabe comportement mobu ya kitoko te comportement ngo salité c'est grave boluka bo changer abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Nzamba pambola bino na yoki likambo pasi. Natali ba commentaire salinga passe na bité. Na yana ko lobela na bateau. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Eza pasi pe mawa. Eza vraiment passe. La famille to kuta na live na biso. Ceux qui to raté 14h, c'est que 16h. Nzamba pambola bino bye.